Papa qui va bon interpelle sa famille. Ok. Parce que Tata Nzambe alata nzoto. Tant alati nzoto azape na famille. Yangwana na famille wana interpellation nanga ezali kokende nde kuna. Teke na mokolo wana yo likambo yango ntango ekoyaka yo lobaka nini yo kolutu na bango te nga na lobi na ngai na milongoli na ngai oboyi no ngambo na boyi na ngambo yango wana na moto na moto akufa na likambo na ye moto na moto akufa na likambo na ye okay nga na lobi yango solennellement na mokolo ya lelo voilà papa Simoki Mbango Kiangani azali Nzambe molimo mosantu olanda bashema moke na ndenge bapapa bazalaki oyebisa biso ke tata lera koya kosala boye tata lera koya kosala boye tata lera koya kosala boye me mingi na kati ya famille mingi bazondima na bango yango te balobi papa Simoki Mbango aza na ye moto kaka ndenge wana te oyo alobaka ndenge wana soko alobaka ndenge wana atika partir ya lelo mokili ezali mawa mingi moto nyonso abotamaka na liberté na ye toza na bandeko mosusu baza bakatholike eske tobengaka bango batraite baza baprotestant tobengaka bango batraite mais mpona nini kaka mbuta question wana opose ngai mpe nasepozaka yango nalingi baleki nanga mingi nalingi bango mingi yango wana nalingi basosola mosala Nzambe ezali mpona orgueil te likambo papa Simoki Mbango Kiangani elobama na bapapa mais il faut zala mayele ya kososola ntango bazalaki kolobama oyo nyonso bapapa balobaki na biso ntango ekoki biso sikoyo tomipesa na makambo misato bolingo mibeko lisala keke nyonso komona yo ekoyema mana biloko na biso mama yo nde ozali mama ya mabota makambo mingi ya mabe mpona biso bato moyindo kasi ntango ekoya bakosepela na biso kaka 100 ans ekomota makambo elele Tata Nzambe nkolo esupe tata molimo santu ekomela bino balandia menga makimbango télévision ba fidèles internautes bino ba ebo mesana kopesa tant na bino ko disposer matoyi na bino pona koyamba biso na bisika nyonso oyo bokozwa maka na tina ya sango mosusu te sango ya Nzambe sango ya tata mokonzi ya bule sango ya bana na ye pe mabomba mi oyo ya kotiaka na kati ya moko na moko esengo na ngai maman falon na kati ya émission tolobela mama mwilo oyo lelo ememi biso awa na kati ya esika ya papa na biso oyo toyebi na bokebi nyonso ezali mbala ya liboso te na kati ya menga makimbango télévision azongeli biso lisusu na kati ya 2023 mopepe ya sika oyo tata Simoni Kimbangu Kiangani alobi ete tozali kobandela a 0 2023 compteur a 0 yango wana biso na bino pe tozongeli lisusu papa Emmanuel Nkiwa Bonga Bwekasa ye abotami bongo le 13 septembre 1986
43. Donc, liboso nangai nazali na papa il y a 80 ans kasi mémoire ezali nano lokola yo elenge ngai elenge o tozali awa na tina ya likambo ya tata Simon Kimbangu mingi bayebiye un ancien homme d'affaires mwana ya tata Bwekasa Alphonse pe maman Matubwana Louise ye azali kimbangiste utali bumu ya maman kasi na ndenge momesana kozala kaete na yamba tata Molimo Santo po benga mamondi miseki fo le kanabati mo uta 93 nde yango na elongo na bino tozali ko découvrir invité na biso ya mokolo molelo papa Emmanuel Kiwabonga Kiambote ka comment. Meilleur vœu hein papa. Merci beaucoup. Merci. Qui est né depuis l'année passée. Oui oui. To sepeli ko zonga lisusu na kati ya lopango yo esika bofungola kibiso ba porte boyamba kibiso na bolingo tata Nzambe ko respecta Molimo Santo nde yango ememi biso lisusu mbala ya mibale pona ko kabola lisusu boyebi ya mingi na oyo zali na yango pamba te kozala na bambuta muntu lokola bino liboso na bino ezali liboso na biso ezali solo bibliothèque na biso jeunesse o photo profitaka tango nyonso koyaka pembeni na bino polobilobi tango wana bokozala te toyeba na kotikala na oyo motuya oyo mpe bino bozwaki epai ya batata na biso boni santé. Santé moi malamu kaka ba fièvre oyo eza kobeta mikolo oyo yango moto eza kotungisa mwa moke meme nazali nano na yango me likambo tata Nzambe soko ye bwaka nano fièvre pembeni voilà yoki pe nano makambo tata Nzambe combattant exactement. Merci beaucoup papa Kiwabonga balandi ya menga makimbango télévision maman falon wa bino na kati ya ba bilili ndenge bozali komona lelo elongo na tata Kiwabonga tokolobela thème na biso ya mwa moke tokolobela interpellation kasi interpellation wana ezali ya ngai te papa Emmanuel nde ali ko interpeller soki tolandi na bayi lopoto bazali ko yebisa biso ete interpellation ezali ko adresser parole na façon moko plus ou moins brusque tope kosenga quelque chose et pas ya moto interpellation soki to koyeba yango ndenge wana to pe bokebisi yango na toyena ngambo na bino papa Kiwabonga kuna balobi na biso susu interpellation yango ezali susu ko susciter débat to pe ko susciter réflexion et ko provoquer tant susu un avis yango wana lelo yo papa Emmanuel toyena liboso na bino papa Kiwabonga interpelle papa Kiwabonga interpelle qui et comment ya solo ma fille papa Kiwabonga interpelle sa famille. Ok. Parce que tata Nzambe alata nzoto. Tango alati nzoto azape na famille. Yango wana na famille wana interpellation nanga ezali kokende nde kuna. Ok. Nzambe soko apesi bino bokonzi bino moko d'abord bandeko ya mokonzi wana boko respecte ki bokonzi na ye voilà mais so bo respecte yango te bato mosusu pe bako respecte yango te bo soko bato mosusu baye ko découvrir que bokonzi ya moto wana ezali ya solo bino boko koma banani na tango wana yango wana nalingi nasala interpellation moke na bandeko na ngai franchement nazalaka na peine mingi mpona likambo oyo ya papa Simon Kimbangu Kiangani. Papa Simon Kimbangu Kiangani c'est vrai azali leki na nga me na mosuni nde azali leki na ngai mais ye azali motu te alati kaka enveloppe wana toza komona azali motu te mpo makambo ye alakisi ngai bon c'est vrai nazalaki kosambela mais nazalaki nanga motu oyo yaya kolakisa nga makambo oyo alakisa nga te mais lokola alakisa ngai yango alatisa nga nde niongo po ayebaki ke na kati ya libota mobulu ekobima
yana latisanga nyongo wana po ngai nabanda kosakola. Voilà. Soko na sakoli te nga nakozala na likambo. Yango wana lokola bambula yango mpe bande opusana banzoto yango mpe kamika maladi. Yango wana nasali interpellation ya suka. To papa Simon Kimbangu mpe aza koloba tokomi na suka. Nga mpe na profite na wana nalobi nasali interpellation ya suka. Po ezala teke na mokolo wana yo likambo yango ntango ekoyaka yo lobaka nini yo kolutu na bango te nga nalobi na ngai na milongoli na ngai oboyi no ngambo naboyi na nga ngambo yango wana moto na moto akokufa na likambo na ye moto na moto akokufa na likambo na ye nga nalobi yango solennellement na mokolo ya lelo. Voilà. Papa Simon Kimbangu Kiangani azali nzambe molimo mosantu. Papa Simon Kimbangu ya 21. Papa Diangena Kontima Joseph. Na papa Simon Kimbangu Kiangani mutu moko. Ya solo mingi bakoseka nga ndenge nazako bakasilika mute. Lingomba ngope tolobaka. Eza nango ya biso bazoba te. Bata mayele. Bango bakorejaka kaka basi. Na ntumpa eloba nango papa. Epa itoke nokutana na makambo nyonso. Ngai nazali na susi mingi. Mikolo yo namonani na papa Simote ope niveau ya komi eza suru niveau ya kokenda kotunisaka ye na makambo pamba te. Nzambe asi a désigné bato soza na mwa maladi kenda bo parce que ayebi ke sikoyo alingi kosokipe na makambo oyo ye ayelaki alingi so badérangement te. Et c'est comme ça ngai kulutu na ye na kimosuni naza comprendre parce que naza kolanda bashema moke na ndenge bapapa bazalaki oyebisa biso ke tata lere akoya kosala boye tata lere akoya kosala boye tata lere akoya kosala boye me mingi na kati ya famille mingi bazondima na bango yango te balobi papa Simon Kimbangu aza na ye moto kaka ndenge wana te oyo alobaka ndenge wana soko alobaka ndenge wana atika partir ya lelo po oyo ya komona epa papa Simon Kimbangu Kiangani na banzi akoregrete akoloba me mbuta azaka koloba makambo ya solo ngai oyo naza koloba lelo oyo ngai oyo naza koloba ezala teke lobi oyo yozalaki wana mpe yo olobaki nini te ngai oyo batretaka nga mpe de traître. Tout justement papa Kiwabonga pona nini libota na yo bandeko na yo tozali ko rappeler na bino ete papa Kiwabonga Emmanuel azali cousin proche na kati ya famille santo donc mbuta Kiwabonga soko yoki na kati ya famille santo bazali kolobela mbuta Kiwabonga ye oyo maman Fallon azali na ye elongo mokolo wa lelo na kati ya plateau pe moko ya ba témoin vivant oyo tokolobelaka ntango nyonso ete ya bimangu ya tata Simon Kimbangu na Brazzaville ala muselaka motu tata Kiwabonga matoi na yalaki témoin ntango tata Diangenda papa Diangenda ya papa Kiwabonga papa Diangenda azali ko supplier na papa Simon Kimbangu ete tata to yebi ete musala na yo zoka récupérer ngo bientôt kasi limbisa ntango nana ko kite pamba te banzambe ndenge tokolobaka ntango nyonso bazali na programme na bango processus na bango ntango oyo ta papa Diangenda me kasi papa kolo mokili tata Simon Kimbangu alaki wana kasi ntango abandi amona ta mosusu papa amonaki ke pasi eleki tikala banda papa Diangenda bi te tata toyokanaki boye te zela ntango na yo fo zela ngai nakende mpo yo récupérer makambo na yo donc papa Kiwabonga il est le témoignage vivant parce que toza na ye awa ya matoi na ye koyoka na matoi ya tata na ye makambo nyonso na yango wana papa Kiwabonga lelo oyo bandeko na yo libota na yo baleki na yo oyo bakobengaka yo mbuta lelo batraité bazali kotraité yo de traître pardon mpo na nini omoni na mokili
ezali mawa mingi mutu nyonso abotamaka na liberté na ye toza na bandeko mosusu baza bakatholike estce tobengaka bango batraite baza baprotestant tobengaka bango batraite mais mpona nini kaka mbuta question wana opose ngai mpe nasepozaka yango mais ngai nabotami ntango nabotamaki nga moko c'est que nzambe mpe apesa na ngai liberté d'agir voilà ngai na libota tozalaki tanto nakokende nanga na Gombe epai papa kulutu tanto na Mokoto tozalaki biso nyonso bien mais ntango makambo eye kokwea lere mpe makambo wana ekweyaka nga nazalaka wa te nazalaka na Matadi nakendaki kosala presque 2 ans na Matadi nde nazalaki kolanda makambo wana nabengi libota na nga awa na Kinshasa nalobi bino boke wapi balobi te biso totika na centre nga lobi voilà c'est comme ça et puis papa Simon Kimbangu Kiangani nzambe ayebi matango wana malgré nazalaka na Matadi mosala nini nazalaki kosala oyo mpe de temps en temps tozalaki kosolola na ye mais wana ezali entre parenthèses mais yaza nzambe ayebi mais dans le contexte actuel baleki tokomi na mikolo suka yango wana ngai eza kobangisa ngai soki naza koloba parce que nalingi bango mingi nalingi baleki na nga mingi nalingi bango mingi yango wana nalingi basosola mosala nzambe ezali mpona orgueil te likambo papa Simon Kimbangu Kiangani elobama na bapapa mais il faut zala mayele ya kososola ntango bazalaki kolobama alors bapapa bake batiki biso papa Simon Kimbangu Kiangani adwi bokonzi na ye botala mbula nini atiyango na 2001 longola bazere etikali nini 21 ok etikali nini 21 te toyokota na centenaire 2021 lisusu papa Simon Kimbangu na liputa abandaki mosala na ye 21 lisusu eza 2021 oza komona makambo nyonso wana c'est ça l'interpellation ya bato mpona koyeba kososola mais toza kososola kaka te oyo tozali ndenge moko te ata mapasa babotamaka libumu moko me bazalaka ndenge moko te moko kaka alekaka Kabila azalaki mokonzi awa baza mapasa te lekini azalaki suku mokonzi ayaki mokonzi te yango wana likambo na likambo nzambe atindaka mutu na mokili na likambo na ye alors lipango ya papa Simon Kimbangu Kiangani etungisaka nga mingi soko naza komona kaka biso na kati ya famille toza kotuka ye vraiment esalaka nga mpasi omoni mokili ezali toza kokenda na suka bilembo nyonso emonani nalandi jour wana prédication ya papa Mbenza na nkambo papa Mbenza alobi atuni bato eske bozomona matiti ya koko te tomoni yango bomoni tomoni yango
mais biso nyonso tozomona yango oyo azosala semblaki azomona yango te bon akomona yango na ndenge na ye. Mais papa Emmanuel mbuta nkiwa bonga na kati ya libota na yo na kati ya libota na yo esika ozali elongo na baleki na yo esalaka yo pasi te ndenge barejeta yo ndenge ata mosusu oza na pantan tozali koloba tozali kolobela libona ngambo ya papa Kimbangu Kiangani te pamba te kote wana toza na 100% ok ntango nyonso tozali na kati ya bolingo mbeko misala kolanda maye azali kosenga kasi boyo bakonéglige ko boyo bakotraita ko de très boyo donc oyo oza mbuta me baréduire yo na niveau ya mwana moke mpo ndimela tata Kimbangu esalaka yo ndenge nini? Oyebi na mokili nga lere nazalaki na bamoyen bato mosusu bazalaka ndenge wana mokili so bamoni oza na motuka oza na mwa makabo baza korespecte yo mais soko ozangeli alo ye atikali na mituka na bacostume tout ça akoréduire yo mais qu'à cela ne tienne wana kutu nakipaka ngo mingi te mpo mosala ya tata nzambe fozala papa dialunga nazalaki olobaki saluka nzambe makesaki sosango alors na kote wana nga mpe naza kesa parce que mokolo moko te nakenda kolelelaka motu ke ya kosala nga boye te pasi na nga nzala na nga makambo na nga moko me basolution nzambe alakisaka nga kaka basolution wana nzambe atikaka nga te alors mpo na koloba makambo ya kitraitrise me wana nga nakokozala traite te nazala traite na ndenge nini nazala traite donc so naza traite nga moko nakomi kitraite yango ezozongela mpe nga moko parce que bango nyonso baza baleki nanga nalingi bango mingi mais soko moni nazozwa na due distance na bango c'est parce que baza kocomprendre likambo ya tata nzambe te bango bamonaka te bazali mayele c'est vrai baza na mayele baza bana ya bapapa baza bana ya bapapa biso toza bamembre ya famille mais bayebaka ke papa alobaka bino nyonso bozali bana mama bibi akokaki kobota bino nyonso te sino te alingaka azala monstre mais na bana na ngai elingi oloba te parce que naboti bango biologiquement oyo akotosa te etali papa Kiwabonga ozali kotalisa na biso ete uta bomwana oyo bovandaki elongo na bandeko na baleki ya yo mbuta Kiwabonga bango nyonso yebaki bango kasi tata Kimbangu na tata Mbenza Kiangani oyebaki bango te na ndenge nini? En tout cas wana nakoloba ya solo ya komona na boye de temps en temps nazalaki nanga komona mais koyeba papa Simon nayebaki ye te koyeba papa Mbenza nayebaki ye te papa Zako ye azalaki ozala bakote oyo te mais papa Simon Kimbangu Kiangani na papa Mbenza franchement ata mokolo mosusu tosololaki yango na papa Simon Kimbangu Kiangani alobi ngai nazalaka komona kaka kulutu na yo motandre mais yo vraiment par hasard tout ça oza komona likambo tata nzambe ezalaka ndenge wana bamonaka kaka ndenge evangeli ya papa Dialungana papa
dialunga nazalaki kosefase lere nyonso donc soki ovandi na ye esika okoki kutu koleka ye mais Jésus-Christ ye wa omoni papa Simon Kimbangu Kangani azalaki mutu moko mpe kaka presque la même chose mais molimo mosantu ye wa papa Mbenza ngai nayebi te soki papa Mbenza kutu aserapelaka mokolo tokendaka kokunda mama na nga na weno tokomi kuna papa Simon Kimbangu Kangani akendaka Braza papa na 2005 papa Mbenza kaka moto atikalaka na Nkamba. Alors na butu wana tolalaka oyo ke tokunda koro ya mama lobi na butu wana na loti papa Simon Kimbangu Kangani atelemi na papa Mbenza mais mutu moko aza kolakisa ngai alobi alakisinga papa Simon Kimbangu Kangani alobi oyebi ye nga nalobi nayebi papa Simon Kimbangu Kangani est-ce que oyebi ye soko aza nani nga nalobi nayebi aza Nzambe balakisinga so papa Mbenza oyo oyebi ye nga lobi nayebi ye oyebi ye soko aza nani nga lobi aza kombo na ye papa Mbenza me ye azali Jésus-Christ nayebisaka yango papa Mbenza lere tokendaka kokunda mama ntango aresevaka biso ntango aresevoir biso esili bato babimi totikali biso na ye nga lobi ya papa limbisa tala ndoto na balakisinga na butu Jésus-Christ nzokande ezali yo na 2005 nayebisaka ye alors oza komona elingi koloba te Nzambe abanda kolakisanga kala lere mpe papa Simon Kimbangu Kangani azwi bokonzi na ye aye komilakisa epai na ngai awa na lopango na ngai 2 fois na 2005 le 21 12 mois 2005 abimeli ngai awa 12 ans après na 2017 aye kobimela ngai awa le 21 12 mois 2017 et toujours na ba même heure. Alors nyonso wana elakisaka ke Nzambe naza nanga moto masumu naza koloba te ke awa nga aza moto malamu te mais basini wana ezolakisa ke Nzambe apointaki nga mpo nazala na parole ya koloba vis-à-vis ya libota ya bandeko na biso bana bapapa soko nga mpe nalobi yango te Nzambe mpe akosepela na ngai te ezali niongo oyo yalakisa ngai matondo mingi mbuta nkiwa bonga Boekasa Emmanuel na kasi ya famille santu ndenge tokolobaka tango nyonso tata Kimbangu azali koloba na biso ete likambo oyo ezali likambo na biso soki ngai na yo tolobeli yango te nani oyo akoya kolobela biso ndenge ka nzembo kolobaka ete yo moto na kindoki salaka na yo kolemba te yo moto na tembe saka kaka tembe kolemba te moto na zuwa moto na keto ndenge tolobaka bangensoni basala balati pe bongo na bongo bo continue kolemba te yo pe moto okosalaka malamu koba na kosalaka malamu tata alobi ete ye azali koya kofuta moko na moko na misala na ye nde yango nomoni poa oyo kozala ezalaki ta mosusu na kati ya mbuta Emmanuel nkiwa bonga na kati na ye alobi te ngonga oyo atali pe moto na ndenge tolobaka mbuta mutu oyo ezali en quelque sorte testament oyo ozali kosalela biso na menga Kimbangu ozali kosala ozali kolancer yango na kati na libota na ona tina
ndenge tolaka ta nyonso nde tolobi tokolobaka ete nkolo yesu alobi lokola ngai nalekaki na nzela wana bino mpe bokoleka na nzela wana oyo ezali bongo ya kotika bomoi to mpe kotika nzoto mpona kokende koyeba papa Diangenda alobaki ete boyo bakufi lelo nde bayebi ngai Diangenda soki naali nani yango na interpellation na bino tozali na esengo tozalaki na esengo mingi ya koya kozwa yango na message fort na kati ya libota oyo ye papa Emmanuel tozali kokende na biso malembe tokomi na suka yambo ito tokabwana na biso tomonaki tata mokonzi ya bule tozali na ye na ngonga oyo na Kinshasa autaki biso Brazzaville asali 5 mois awa pe azali na biso kaka na mboka Kinshasa basejour ezali kocontinue voilà lulendo tatana na télémisité toyebi te tata akotika biso awa mpona mboka ya nkamba mokoloni kasi tozali nano pamba te misala oyo azali kosenga biso ndenge tozali kopesa Kinshasa mpona kotonga nkamba mpona kokokisa maloba ya tata Dialunga na kiangani Salomo ndenge alobaki ete nkamba soki etongami te pasi na ngai na yo moyindo ekosila te analyse nini mbutanki ya bonga kosala na mobembo ya tata mokonzi ya bule na ndenge mpe tozali kokende ye na basigne de temps oyo ezali komona na soki totali kuna tata alobi 3 5 15 toza na 2023 totali babilembo ndenge oti koloba ete maloba ya tata nsongi ya nzila papa Mbenza André ke matiti ya koko oyo ngai na yo tomoni kasi bato mosusu mpe bamoni yango te bazali na kati bazali komona ka bazali kosala semblant analyse nini tata mbuta mutu asili kosalela biso c'est tout justement ça ezali mwa pasi bato mosusu baza kososola te ntango tokomi biso c'est vrai tokomi bambuta mutu ifo toloba parce que na kati ya bana bapapa na ndenge tozalaki kovanda ngai en tant que cousin na bango nyonso me na kikongo yo moko yebi komba cousin ezalaka te bango nyonso babengaka nga kaka mbuta me bososoli nde naza komona eyali moke ngai nakanisaki avec le temps ça va changer mais nazomona ezochanger kaka te malgré papa simoki aza kolakisa bamwa makambo tout ça na makambo aza koloba nyonso eza kokenda neti mena nazomona na ngai moto aza kochange te wana elingi koloba ke Nzambe ndenge asala biso asala moto na moto na orientation na ye na vie bato mosusu soki oza koloba na bango makambo simoki papa simoki mbango kiangani donc aza komona yo kutu neti oza na yo kutu tina te me nga nalobaka yango en tout cas kosanga na likambo mosusu kosanga na likambo mosusu ya papa simoki mbango kiangani te parce que alakisi nga oyo alakisi nga apesi nga mpe devoir parce que mosala na mokili ezalaka te ke bayeba apesi oka mosala spirituellement bakoki kopesa mosala mais yo moko moto kososola nga nasosola ke papa simoki mbango kiangani apesanga mosala mpona libota yango oyo nga nabundaka nango lere nyonso malgré basituation oyo eza koleka eza nango likambo te naza kaka kovivre ye moko nzambe moto asimbaka biso te mokolo mope lere nange kokoka bengi nga nake nanga te esili nango te moto moko mpe akotikala awa te biso nyonso tokokende me ya ngai nzambe nandimeli ye esili nasi nandimeli ye nasukise wana interpellation na ngai ezalaki yango wana epai ya libota nasi nalobi mbala ya suka esili mpo naloba naye koloba mbala ya suka mpo mpe makambo yango ekomi na suka matondo mingi papa nkiwa bonga tozalaki na esengo ya koya lisusu
pene na bino pona kozwa mai o bozalaki na yango pona kopesa na biso pona mokolo mwa lelo ngai mama fala na kati ya tolebila mama mwilu ya mokolo mwa lelo mwana ya mama mwilu papa nkiwa bonga Emmanuel Mbuta na kati ya libota ya Santu to telemeli wana Mbuta muntu ba mbote ya kopesa ezali pamba teto aina tokutani ya liboso na 2023 janvier sanza ya yambo ya mbula bambote ekozanga te ba vœu ekozanga te surtout que toali kolanda manangonga oyo mokili mobimba. C'est vrai, il y a des bossons, na souhaité ba vœu nanga de bonheur na papa Simon Kimbango Kangani, ngati mo santo. Pe na mama Sidonie mama Sidonie. Moi sinaye. Na souhaité sur ba vœu nalieki nanga azali na Suisse na poto Lozaya Mopol na souhaité pe na libota na mwasi na ngai na bana na ngai nyonso na mwana na ngai moko azali na nkamba sikoyo na mwana na ye autaki azwaki licence na ye lero bakendaki na nkamba papa pe aza kozonga na aza kokenda Brazza donc batikala kuna ti na mokolo lelo bazaka kuna bazilaka papa azonga ngalobaki bokoki kozonga te parce que papa twakopesa bino nzela bozonga donc bavanda kuna donc napesi bango pe na souhaité bango baveu de bonheur mingi matondo mingi papa nkiwa bonga biso pe menga makimbangu to souhaité na kati na libota na mobimba pe ndenge tokolobaka butu moi pona papa modiambo dia tata fois tout fois maman fala na yaki pe azui o esengelaki amemeli bino tika ete kimi tata mokonzi wa bule eko bakozala na manso oyo bo kozali na yango pona kolanda biso butu moi tokolobaka tango nyonso zuli bakoya kolanda biso moko ya banzela ya kosunga biso sala geste ya bolingo oyo tia mokoloto kota na kati ya menga makimbangu television s'abonner kamata sango oyo panza yango na baye bazali na katikati na entourage na yo soki na yo ekobota mbuma te kasi na moko to mibale okokabula sango atama olimo santu ya koleka wana mpona koarrose ba graine oyo panzi po ete kobota mbuma pamba te mission ya tata mokonzi ya bule filet de récupération oyo abwaki mpona ngai na yo moto moyindo mpe mokili en général esengeli na yo te ozanga pamba te ekeke oyo nde ezali ekeke ya suka kozela te lobi barepeshe oyo ndenge bato ya ekeke ya liboso bazongeli biso ya mibale ya misato 4e tokozonga ntango nini yango wana ezali mokumba na biso koakompagne evre tata mokonzi ya bule tika kimia ya banvoila ekobala kozala na bino ntango nyonso tokutani na mikolo ezali koya papa nkiwa bonga merci na ndenge oyambaki biso lisusu tata molimo santo akobana kobatela biso tokomona na lisusu merci beaucoup merci papa merci.